Zambe yokela biso tika pasi bima na Congo, que la souffrance quitte le Congo. Que la souffrance quitte le Congo. Bana basanji bomé bazali kolela. Zambe yokela biso tika pasi bima na Congo, que la souffrance quitte le Congo. Mote bandeko nanga ba congolais ba congolaise bisika nyonso bozali kolanda chaîne na biso réalité na biso wabino molobeli Lord Washington. Alors on a écouté bino que chaîne oyo et zali chaîne oyo et kolobela ba vie na biso ba réalité na biso yango to fon li branche ya ba témoignage. Avant na pesa maloba esika ya mama na biso oyo akotémoigner lelo esika zali. Ali d'abord na expliquer un peu fonctionnement ya chaîne nabiso, chaîne nabino, réalité nabiso. D'abord chaîne oyo comme nango réalité nabiso nenge bozoyoka. Et effectivement, awa tozolo belaka kaka ba réalité ya ba congolais. Réalité ya congolais oyo azana mboka na RDC, oyo azana mikili ya poto, na mikili ya Amerika, na mikili ya Asie. Et sika nyonso congolais azali pasi na ye souci na ye, oyo ezali plateforme na ye. Hein? Donc, likambo na yo ou bien expérience na yo, quelle que soit forme na yo komaki, il y a bien comme mabe, toza na posa na yango po esunga ndeko mo songolo. Donc, pas na yo ko bomba yango te, peut-être ndeko mususu alingaki akufa na yo peut-être le kufite. Oza na bon moy. Mais ndeko mususu peut-être ko bomba ye. Yango to lingi témoignage na yo, expérience na yo elobama awa pona ko sunga bandeko. Mais tu es awa te po to se rendre ba compte non. Chaîne oyo je répète et à chaîne moko y a respect, y a considération, y a ba vie à batu. Tu es koloba c'est vrai comme comme la vie à mutu mais tu es ko critiquer mutu mo son loté. Yeso ko le kawa un jour ko finga mutu ko critiquer mutu mo te non. Voilà bla to lection a te. Wa pena na za clair na biso noso. Y a chaîne y a ba papa na ba mama ba fanya mandago na ba parents ba fandi ba ko ka ba témoignage y a pasi y a kolela y a mawa. Désolé na RDC na ba guerre tout ce que nous voyons là. Il y a des enfants qui sont peut-être les bazaba orphelins. Tu as bon peka, tu bazaba orphelins des pères et des mères papa kufa mama kufa ala mutolo bela été. Témoignage na écoupé au sungabiso. Donc voilà donc ça dit que nous parlons sur nos réalités, sur le Congo et zalo bazakuna ko bazali banda. Alors, tu as besoin yo pour témoigner. Il y a on te font li rubrique oyo, il y a ba témoignage. Alors, chaîne oyo fonctionner boy. Tu as d'abord na ba film classique au volta déjà. Ba film et continue. Donc là, tout comme ça, notre Nangai, volume 3. Ils ont continué. Et aussi, la fois passée, on a lancé spot, il y a film où il y a science-fiction, le futur du Congo. En tout cas, film, en tout cas, merci Nabino, tous eu appel, tous eu encouragement, message, pour n'encourager les Congolais, les azana mesure, il y a aussi la film, là, il s'est à États-Unis, on n'a pas d'abisso, hein. Donc, les autres bancs à mouter. Tobanga monute parce que biso ba congolais toza capable au salva film modèle la preuve on est que yangwana ouais les premiers films science fiction congolais bon na ebite yo soso monanga na mwana ngai film ya science fiction de congolais sali na mona nanti ouais zamba libuso peut-être je ne sais pas ngana albinga na mwana nanti donc toza na biso landa yango ya on a biso no rendez-vous le 30 mars na 21h heure de Paris mi bazo benga ki ba bengi ba ozela film ka bon non pendant que film mana eza kolamba mana CCC et vous mal 30 mais yo go zelaté parce que ba film monsieur les gars déjà hein des films sortent tous les jours bon toutes les semaines tous les jours si je peux dire mais toutes les semaines toi un film minimum bon comme belezo les gars alors plus autre baxilio eza ba témoignage c'est quoi témoignage yo peut témoigner benga biso luka moyen au contacter biso so linyo témoigner papa maman jeune on passe aux alliés partout ce que aux ana mesura quoi na plateau maman Nadine et fonga à na plateau parce que maman Nadine aussi c'est elle qui s'occupe partie TikTok c'est elle qui gère partie à TikTok kuna pesa ba live na plateau na plateau pour au témoigner du Cameroun yo so go royate na musika to ma payo metindra biso audio na yo mais benga la technique ba ko expliquer comment ça se passer et ça na para audio na yo tnis audio na témoignage na yo to l'exemple awa visage à découvert ou fait ou olingo elonge monate ya pas de souci penga biso po oleka awa voilà un peu comment ça va se passer na chaîne oyo réalité na biso
mais lelo oyo ezali rubrique ya liboso, témoignage ya liboso oyo mama na biso alinga témoigner boyoka ndenge eoleka comme ça po bozwa mpe idée yo mbalisa mpe obenga biso po oleka awa. Alors nasenga bino nyonso mpe bozali bosabone, eza normal ke tozomona ndenge bato baotala bafilme, mais plus bona kaka 10% ka baza abone. Otali film okeyo oza abone te ndeko nanga congolais, tomola mosala ndeko no congolais s'il vous plaît, eza lingala tochomba na français ya biso tona mizi wata kosala bafilme même anglais même chinois même balangue nyonso mokili, mais totia lingala po yo osabone. Alors sampitali napesi maloba pa mama na ngai Sandra esika azali mama napesi maloba omboka yo bakongole bakoyoka yo. Allez maloba mboka mama Sandra. Bonjour maman, en tout cas merci mingi na ndenge opesi ngai maloba po ngai pe lelo nameka ko témoigner likambo oyo ekomelaki ngai bamiko eleki kombo na ngai mama Sandra. Likambo ekomeli ngai nalingi vraiment na pesa toli na bandeko nyonso oyo baza peut-être na même situation na ngai. Alors ngai na balaki mobali na ngai tozalaki pe malamu vraiment tango kaka ekomi que ndeko ne ya mwasi ayaki entre guillemets ndeko na mwasi petite sœur na ye oyo au début vraiment nalingaki te na bena ndako na ngai. Alors tango na mwasi wana komi na ndako na biso bandeko na nga chose grave na moni kaka mobali na ngai a changé et comme même pour attirer la ngai bon il faut petite sœur na yende ye a décidé. Donc chaque fois que tozana likambo na no ekomi libiso omona ke ndeko wana ya mwasi akomi vraiment ko s'interposer quoi. Or au début azalaki mwana oyo nga personnellement na zwaki vraiment na motema mobima lokola ndeko na nga mwasi comme petite sœur na nga, mais par la suite na comprendre te mbala moko moto a changé. Alors par là on a comprendre que il a fallu que na ça d'abord banquette avant na yambaye peut-être pesa likambo oyo ekomi liyo ndeko na nga ya mwasi oyo ozoka ngai tant on a kosala banquette na yemona que aza penza petite sœur na ye propreté azinde mwana ya quartier bakola na ye c'est vrai monika biso na ba Kinshasa wana ba RDC to kola bongo na quartier bomesa na papa mo boy bomo benga ye papa leki ou mama leki et puis wana comme petite sœur petit frère et comme gravement ne wana des fois pe. Alors bakola pena ndenge wana tana komona kaza aza pena vrai petite sœur na yete babutante papa mo mama mo te. Alors mais on ba na repsanga bongo te na remarqué que confiance na moyo ko makasi. Bon, c'est vrai la fille à vrai dire vraiment na bombaté c'est une belle femme hein, c'est une belle fille vraiment ko taleka bon moi sigito ko ba nzoto pena o pena mbele baluka pena nzoto pena fandi encore pena ga hipoto awa ngai mona lycée sous na latissier accompagné na forme. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, est-ce que babimaka ou pas en tout cas wana ko ba non parce que na zena ba preuve matérialité mais ba ni c'est ali que il y a un souci on va n'a changé complètement. So vite longo to sala ba course il faut mwana mwasi na azala ava pesa ngai mbongo il faut mwana mwasi atuna mwana mwasi na o te parce que mwana atanga commercial aza aibi comptabilité yango naza mingi ko tuna ba question po yende aza penza na capacité à ko répondre biso. Alors bande ko nanga situation na eko s'empirer na comprendre to rena zwa décision mbala moko na lukana tele melikambwana mais non ngai na tiki yango pendant un certain moment. Alors bande ko nanga na minute oyo je vous informe que mon ambition a komi na zemi na nani ya mbai langai. Alors na komi na situation moko vraiment très très compliqué asa mobile to botine bana ebele bana 6 coûte na minute ngapi na na zemi. Alors là na éviter qu'est-ce que je peux faire na lingina kino pena na menace makaste parce que toi na mboka ya loi kanda pena ne vumezali mais liboso de asina bengana ki mona mwasiwana et puis na bomba te mbai na pena tie libanda pour les moments. Alors ezali likambo tant on a dit que vérité na biso chaîne na biso vérité na biso et komi ko pesa biso espace ko témoigner on allait pena na témoigner vraiment visage ouvert pour na koloba ete na bino obozo ambara bato surtout oyami mwana mwasi na ndako na yo il faut vraiment osala attention parce que nga personnellement tant on a yambaki ye na sala qui on pesa na motema mobimba mais oye komelinga na ko souhaiter ote e comme lande ko na mwasi na kata libota mo songolo parce que vie otozo mener avec ça vie vraiment ya pasi. Alors par là na lingi vraiment na lobaete bidonio so bozo kangai bande ko nyonso bozo landangai eza na mikila poto eza na mikila Amerika eza na Asie eza la wapi eza na RDC partout. En tout cas soko lingi oyamba surtout mwana mwasi na ndako na yo
il faut vraiment aux en assurance et puis oyeba vraiment origine ya fille wana parce que ezana baka ebele oyo tokuta nango surtout biso tana poto yo kei musala otiki mobile na yo na mwasi moko bosongolo o so des ndeko na so kaza petit ndeko ne propre tata maman mo oui mais oza bana ba tata mwasi bana ba noko des fois ozomona ka mwana noko mais ezala des fois c'est pas vraiment oncle direct eza MC oncle moko ya musique élargie donc ako biso mbale na biso bazami sumila so comme on a wasi wanzaki to ba otira ensemble on ne sait jamais. Ça peut aussi ne pas être toujours le mari, hein. Et qu'on appelle moi la moitié wana et akina misala malamute et puis en vous tombe baila yo. Voilà un peu témoignage nangai. En tout cas maman merci beaucoup na malobo pesingai. Tigai tenzambe abat la bidon la chaîne en tout cas. Voilà. Maman moi mutuna suka vokende. Alors mobali yango akei. Est-ce que libala il koufi parce que bozana bana? Est-ce que obomi libala ou bien qui est provisoirement l'état qui obongsa de Cambouane? Maman alors vraiment limisanga na ozala clair na yo. Pour nangai libala e koufi et puis esili. Wana za mobile te wana zali noki eloka salingai ato limbisi de lolo bia ko répéter yango. En tout cas je sais que bana bazali bana ba souffrir papa na bango za musika mais maman na souffrir les kambo en tout cas na kufa talaka na poto a ko kufa na AVC comme no lo mukea déjà tout ça na ba A V itela ka C en tout cas na boyi na kufa bana na pe basana besoin na ngai ba pe na besoin na yi je préfère que mutu na na ngambu na ye to vivre bon en tout cas les restes en tout cas manga pour nanga liba les até en tout cas bande ko balimbi sangai j'ai déjà mis les c'est pour le niveau ya justice et puis na niveau ya famille na bango et puis famille nangai pour nangai liba la et c'est les maman en tout cas merci beaucoup maman voilà. Merci beaucoup maman Nabiso Sandra ndenge ou clôturer na posa na yo toroki jamais pe ko forcer yo parce que ba passe na bisengo ezali yom to zomona yango mais ka conseil on to pesa yo ne balobaka tala sima zonga mutu voilà donc les restes nzamba conduire yo pona avenir na una bana yo alors et c'est kabi papa zali to peseka conseil que tala likambo ikomeli ndoka mwasi danzela na yo to ki version na yo te bon to lingi pete ezala ba droit de réponse awa non chaîne o itina na weza bonte a ezalinde histoire a muninga et pesa biso leçon peut-être mutu moko pe azape na même situation na linga peut-être akwea ou encore azana envoi ya rubana rosali kama noan amona conséquence nini oiko couper ko komelai alors papa ici kozali zonga moto yo pe tala sima tala pe bana yo na mwasi na yo azana pasi et puis ndeko ya mwasi oyo ye ko tcha trouble libala bato ye bango pe que un jour pe lo rene komela yo et loko liba sala ote ko sala pe moninga te alors ka o ezo komela bandoge bela poto franchement to éviter molima ngo yutu wapi hein kinumba ko miso kindengini to loba to éviter na ba couple ko panzana muntu mo ya panzibino ba utina passe ya panzibino c'est un peu compliqué alors biso ba oto e komeli biso te to seka moninga te nde balabaka libanga les unes de ke chaku ko sekate donc to sala kan keba to monde la nzambe azana biso po biso fe comme la biso ti donc biebe papa sala attention o bozana mwana mwasi mo ko ko ya keba nai alors on commence si on appelle oyo zali kuna en tout cas vraiment na zobe taraste siko zali zongi sambala mana libana et s'il te plaît luka yo mobali o bozana e calme alors to kuna suka mission wabino malo na micro ezalaki wabino comme l'habitude hein Lord Washington voilà na kata chaîne abino chaîne abiso réalité na biso donc soko zana témoignage pour ko lingo le ka awa chaîne abiso tu nous appelles ba coordonnées zali tu joues na chaîne au partout na ba vidéo na ba film ils allient partout. Alors nous rappelons que chaîne Oezali chaîne ba réalité na biso tokolo ba wana ba film tokolo ba wana ba témoignage tokolo ba wana ba science fiction na modèle news to beta maso na biso chaîne za chaîne na biso vous met lingala facile pour na ba congolais nyonso isika ba na mokidi olingo lega na chaîne y a pas de souci tu nous appelles to expliquer onde nini okosala po olegalola mama Sandra en tout cas esika bozali botika malamu na chaîne na bino réalité na biso lokola bandeko mosusu na Afrique akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakata mokape akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakata mokape bakolela réalité na biso tolobela yango.
We've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight. Hé, les gars, je vous donne l'ordre et vous allez l'exécuter. Mon Congo, ma terre, un pays si riche, mais où la pauvreté règne. Pourquoi tout ce potentiel est-il gaspillé? Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas rêver d'un avenir meilleur? Congo, je ne t'abandonnerai pas. Je trouverai un moyen de t'élever. Je le promets. Réalité Nabisso, chaîne à bar congolais. La première œuvre de science-fiction cinématographique congolaise. La sortie officielle de ce film est prévue le 30 mars 2025 à 21h, heure de Paris. Abonnez-vous dès aujourd'hui pour ne pas rater ce que nous préparons pour la République démocratique du Congo dans l'avenir.